Mama Marie Mulu Diangenda. O nangina loba boye. Ozali mutoyo ozwaki ba valeur makasi pati na biso. Nzamba pesa ki yo ba valeur ebele, apesi yo nguya, apesi yo pouvoir po andimaki kosala na yo. Me yo ba valeur wana nyonso obakaki yango na mai. Opesi papa valeur na yete, ozongiseli ye valeur wana te. Opesi tata maboko tende mama mulu kia wanga Zitani Maria lobaki to pesa tata maboko. Opesi ye maboko te. O vivre na nzambe na hypocrisie. Alors, to komi na tango o dénoncer. O dénoncer. Okoba ndozaka ba honneur na esika oyo lingaka te. Po olingaka esika ozate. Olingaka yango te. Me okoba ndozaka ba honneur na yango te. Te. Biso epa na biso se mibeko tosa mibeko. Yo moko te ya kamakama mibeko wana me osalela kango te. Wana ba makambu oyo osalaka esepelisaka nzambe te. Tata la kisinga ngo déjà nyonso. Alors, tellement que ozo ba honneur ebele, ozo pesa sika oza valeur te, ozo tosa no mibeko te, ozo na makambu no osala ka sese o nzamba linga kata mukie te. Dénoncer. Soka za ndoko azako tambwa na solo na ngana simba ete. Soka tambusa makina bo solo. Ande ko pesa tata maboko o mama Mulu kia wanga Zitani Maria yebisa ki biso. Na linga na toucher te atamukie te, mais soki na toucher ye. Poete abusé na bolamu oyo nzamba pesa ki na grâce oyo nzamba pesa ki abebisi atosite donc apesite tata maboko te alingaka esika azate biso pe bolingo wana eza lisusu te olingi nzambe te bana na yepe bakomi ko comprendre ba olingo pe lisusu te. Fini la récréation esili. Mabota bamoya koluka ngai nzambe Salut tout le monde, bienvenue chez nous. Merci na tutu balingaka Mama Francisque Kabalenda, la princesse de Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Merci à tous nos abonnés. Bato basabona na chaîne, bato bayambanga na bandako na bango, boyambanga pena na bandako na bino, botalaka nga na ba télé na bino, et puis botalaka nga na ba téléphone na bino. Vraiment merci na temps obozwaka ya kolanda Mama Francisque Kabalenda. Merci na bolingo obolingaka ba émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Merci vraiment. Merci aussi na banon abonné. Botala kami bosabona te, soki bosabone en tout cas ekosala biso plaisir ya trop. Bandeko na ye lisusu. Ayebisaka bino tango na ye akabozo bakiti bo vanda bolanda. Poete awa naza simple instrument kaka nde nayebisaki bino nazo sala mosala na nga oyo na yelaki na mokili. Toza na tango oyo Nzambe azali ko kundola, azali le révélateur de choses cachées. Azali ko révéler ba choses cachées. Tango azo révéler ba choses cachées, ngape na kobomba te na koya nango. Na kosala kaka oyo tata alingi. Sans Nzambe molimo mo centre. Alinga na osala te. Na kosala kaka o Nzambe alingi. Kaka o banzambe balingi. Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo mo centre. Yango nga nazali kosala. Natalaki ba image. Natali image moko ba publiaki pona Mama Marie Mulu. Tango nalandaki image wana na yoko zonga na ba révélation na nga. Na yoko zonga na ba révélation o nga nazala ngo o papa Diangenda o ya boti ba Mama Marie Mulu. Na bonzoto alakisi ngai mwana na ye ya bota na molimo. Biso nyonso bana na Nzambe. Papa Diangenda aloba biso nyonso toza bana na ye. Soki atikaka mama bibi abota biso, alinga babenga ye monstre. Yango wana esengela kike to bota babipai na bipai. Bandeko image wana tanga na moni yango na makambo yo. Papa Diangenda a révélé nga oyo alakisi nga oyo azali ko révélé nga ti lelo na koyebisa bino
En tout cas, Maman Marie Moulu Diangenda azo mérité yango lisusu te. Omoni ba honneur oyo bozali kosala. Azo mérité yango lisusu te. Aza mutu akozwa su ba honneur o te. Bo pesa ye yango lisusu te. Po te 22 ans oyo azwaki ya kozwa ba honneur oyo ya tango mulayi. Atambwisami na bosolo te. Atambwisami na hypocrisie. Asaleli tata te. Ti azalaka na biso oyo ye alobaka na biso yango te ya salelaka. Ezali na ba chose cachée. Ezali na ba chose cachée oyo tata ye moko azali ko révéler. Tango na yebisaka bino makambo, il faut botiaka ngo na mitu. Il faut bolukaka, boluka boyeba qu'est-ce qui se passe. Bolamuka. Olobaki pour papa nous mourons. C'est que Nzambe babundelaka ye. Soki likambo eza lamuka. Soki omoni makambo ezo ya boye eza na tina. Tango nango ekoki. Po ete ti ezalaka ko makambo ezalaki sese Mama Marie Mwilu. Ye moko tata azali kotalela ye parfois akoki kobongwana. Chito koma na batan o makambo ebima boye po abongwani te. Ba honneur oyo bosalelaka ye oyo. Azo mérité yango te. Azo mérité yango te. Bandeko naza direct. Nazo ba mbala moko. Po ete eza na tina ya likambo nga nazo loba. Eza vraiment na tina. Bomoni Nzambe ya. Nzambe aya na bana na ye. Auta na bango likolo. Akita na bango na mabele. Po basala na ye. Alors comme akana tangu moko bana na ye. Ba o moko na moko ayaka na rôle na ye. Rôle wana ibanda kosala. Alors ngai ezali mission na nga. Ya kopesa Nzambe maboko. Pona na ya kolamusa bino. Soki ezalaki likambo ke kolukende koloba na privé. Ya privé na ye baka yango. E yana batu mususu nazwela ke likambo na ye message na ye na bengi ye. Wana eza ya privé na bengi ye. Mais oyo ezali likambo na kolamusa mokili mobimba alerte. Na lamusa bino bolamuka. Alerte. Makambo nazwela nango eza na tina. Bokeba. Eza te ke tobanga koloba po na Nzambe na biso tobanga na biso koloba po mwana ya papa Diangenda. Non, soki mwana papa Diangenda asali eloko oyo esepelisi Nzambe te. Nzambe akotala te ke ye mutu abota ye. Akotala wana te. Na koyebisa bino mboni Mama Marie Moulu Diangenda. Ayebaka te ke wana papa sima ibon kianganisa ye wana papa Diangenda. Ayebi yango te. Ayebi te ke wana tata na bango. Ayebi yango te. Azalaka na tata me aza hypocrite. Aza hypocrite. Ba honneur bozo pesa ye wana bokata. Bo pesa esu ba honneur te. Botika ye ayaka na église ayaka normal. Akoti na église abondeli esidi. Ezate ke bokele kozalaka ba garde wana tango mulayi azu yango a bénéficier nango lisusu te. Ako bénéficier nango lisusu te tango ekoki po ete nyonso azali kosala andokanisa ke ekoyebanaka te po azali conseiller direct po azali mwana ya papa Diangenda ke ata asali nyonso ekoyebanaka te. Nzoka nde abosani ke tato abotaki na bonzoto azali le révélateur des choses cachées. Ayo kozwa pe kaka mwana na ye oyo abota na molimo alakisa makambo po ete ngana lobela na mokili. O na yebisaka bino ezali ka pona la musa bino po te bozwa mayele. Po soki na bino kota tina musisa na panza pena di nyoko na kata musisa na bimisa ya musisa ya kati. Boko kokate bozwa vertige, bozwa palpite. Alors, to boyi ba hypocrite pembeni ya tata. Makambo bozo mone bandi boye. Eza pamba te. Taka tata ye moko bandi na bana oyo ya boti. Apesi ngana nguya ko bimisa misala ya bana moko na moko. Ekoti siko ezaka na kati ya bana wana. Siko bongo tango tokokota na bandimi, tokokota na batu mususu. Ezaka ye moko ndenga o memelanga. Ye moko ndenga zo memelanga. Alors, bolamuka. Omoni oya ko mériter ba honneur wana. Ezali oya zo sala tata na bosolo. Po ete Mama Marie Mwilu, papa andimaki kosala na ye.
mais à décevoir tata, à décevoir banzambe. Maloba ya papa diangenda o ayebisaki yeke atikala na papa asala na tata atosi yango te azalaka na tata mais azalaka pe na tata te ndenge aza wana ata botieli na bino ye bagarde te avivre kabe po aza na problème te ane na problème te na 26 azalaka bien aza na problème te na 3 azalaka bien azalaka na problème te bato balingaka ye partout azo protéger donc ndenge aza na taba mabe o bandeko wana bazosala kuna ya kolobela yango te po azo protéger bango alingaka bandeko na ye na motema na ye azalaka na bango na bonzoto azalaka na biso na sambla ya hypocrisie c'est l'hypocrisie o nga nazoyebisa bino eza vérité nga jamais nakoya kovanda kaka boye na banga na nga te un conseiller direct na ya koloba kaka boye jamais bandeko donc bozomona na oloba boye eza na tina azali conseiller direct na koloba na ye te mais so bomoni nga na lobi c'est que azo mérité so bisika wana te c'est que azotambwisama mabe mpo na ye koloba boye ezalaki likambo bandeki kobandelama eza likambo bandeki kobandelama yango nga nazoyebisa bino botika kopesa ye lisusu ba honneur wana et puis honneur oyo bokopesa ye wana honneur wana ya papa sipengi baokiangani ba gauche bokosala cérémonie oyo bosalelaka nzambe bokomosalela yango na mama Marie Mwilu soki azalaki mama Mwilu eliaki ezala ta malamu mpe bolinga boyeba mama Mwilu soki azalaki mama Mwilu nde alingaka nkamba na ye me ye alingaka nkamba te alingaka nkamba te epuis ezalaka na mokolo mosusu ngai na révélation na nga nazalaki na révélation ngo ezalaki lokola nazalaki na tata nzambe bolibo mosantu ezalaka mo azalaka na nzoto na ye papa dia ngenda mingi nazwaki mingi na nzoto ya papa dia ngenda mosusu omona mpe papa kisolokeli sikoyo navandi na tata nalobi to bande kosola makambo tonde koloba tonde kosola wana nazoyi bango lisu te bato mosusu mpe bazalaki mais oyo nga nakangaki nazalaki na kanda naye koloba ke nga kunde naza bona kosala émission na koyebisa bato kie mama Mwilu en réalité nde papa lobi na nga koloba nanu te zela ba angelu bakopesa nzembo soki bapesi nzembo nde ntango nzembo wana ekoyembama nde place kolobela likambo yango wana mais pour le moment koloba nanu te ndenge mpe nalobaka te mama Marie Mwilu kia wanga nzitani Marie azalaka na biso mpo na révélation déjà esi baisaki nga naloba te nazelaka mokolo ba ange bakopesa nzembo mpo ntango bakopesa nzembo wana ekoyembama me bato bana komituna nzembo mama Marie Mwilu kia wanga nzitani Marie bato bana komituna mais qu'est-ce qui se passe nzembo lobi boye mais comment aza wapi aza nani nde tango wana ndenga na koya koloba na koyebisa bino kie mama Marie Mwilu kia wanga nzitani Marie ye tango oyo tango nena de koki te ya komilakisa ya komibimisa ya kosimba siko mosala po tozali kokende na mokili ya sika yango monike tango oyo avanda po ete tango nano ekoki te avanda po ete tellement que papa Simon Kimbangu kiangani andimaki kosala na mama Marie Mwilu dia ngenda ale bazwi ba honneur wana nyonso bapesaki ye bayebaki ke aza na ye mutu aza na tata te aza na ye na bolingo ya tata te andimaka na ye te papa Simon Kimbangu kiangani azali papa Simon Kimbangu ke wana papa dia ngenda andimaka na ye te mais batikelaki ye temps asala parfois lobi conscience ekokozonga ye mais conscience ezongi ye te donc batan oyo nyonso ba honneur azwi oyo nyonso conscience ezongi ye te makambo nga nazoloba mama Marie Mwilu dia ngenda ndenge azana ata soki amoni image na nga oyo bokende kotuna ye akozanga likambo koloba lobaki akosala sambla mais ayebinga ke oyo nga nazoloba oyo eza vérité et puis soki nazomona ka ba honneur wana ezokontinue
nga siko nako bimisa kie ye mobimba en réalité po azana ba chose cachée ebele azanango ayebi nga bien ayebi nga très bien azana ba chose cachée ebele tango nde eza tango akobimisa ba vérité na ye nga leya nde naza boye sur le plan spirituel naza na problème te nakoki koloba mais nazotala mokili yango bato bakozwa yango ndenge nini yango wana nazosambelaka nzambe asunga nga me nga nakoloba alors akomérite bahonneur te oyo azopesela yango valeur te ozozwa honneur mais ozopesa yango valeur te olingi yango te place bazopesa bahonneur mais olingaka esika wana te opesa yango valeur te osepelaka no na esika yango te bato yango kuta ovanda na bango tika ovanda mais olinga no bango te mais ça ne va pas boye tokotambwisama ndenge nini tokomi na ntango ya suka yango bozomona makambo nyonso ezobimaka tokomi na ntango ya suka bozala prida bino bato oyo ya nzambe bolamuka botia yango meme na bapriere bokende kosenga botuna tata makambo nyonso nini ezoleka bokende kotuna po makambo ezali omoni mama Marie Mudiangenda soki azalaka na biso nde makambo nga na nga naloba ngo te nde bahonneur nyonso azozwa wana tonga tokumise kaka nga moko nde naza wana napesa ye bavaler mais tokomi na ntango oyo ke azochange te bavaler nyonso bapesa ye ekwei na mai bavaler nyonso oyo ye azwaki bomoni bokonzi bavaler bapesaki ye ya nguya eza lisusu te esi ekwei na mai aza su na nguya moko te aza su na pouvoir ata mokie te po ete bapesaki ye bakabelaki ye abongwana me abongwani te azovivre na hypocrisie donc azomérite so esika wana te azomérite esika wana te bandeko bofungola matoyi boyoka c'est la vérité amérite esika wana te yo oyaki kosalela nzambe ntango oyebi deja nzambe esika azali salela nzambe na yo alors soki te olandi bamakambo mosusu eza ccc okobunga okokende na bato wana mpona kolinga bango mingi linga nzambe na yo po parfois mutu wana aza na baerreur ndeti oyo ngai nazoyebisa bino rien que la vérité alors mama Marie Mudiangenda soki ezalaki ke azalaki na makambo nga nazolobela te naninga na ya koloba ngo te engeke simba pe te po nga nabangaka mutu te so moni nga nazoya koloba na koloba quel soit le cas ou le problème ezala nani likambo na ye tata lakisi nga naloba nakoloba mutu odiso kozala ya mabe pembeni ya tata nakoloba oyo ye moko papa Diangenda lakisi ngai boye pendant 3 jours sala sikoyo révélation ya mutu moko balakisa ngo pendant 3 jours bakolakisa nini na nini vi na ye mobimba makambo ye azosala ya cc makambo eza ya kobombama makambo nde eza mpe bapesi nga mpe charge ya kodelivre baame moko eza kati na ye baame moko bana ya bato aza na bango il faut na délivrer bango babima bisika bazali babima na monde bakota makambo ezali soki bino bakolamuka te etali bino boyeki kosalela nzambe na yo bahonneur wana ezosimba lisusu na ye te po ete atikali kolinga isika azalaka te atikala kopesa yango valeur te nga nayebisaki bino awa ke atanga akwa pasi moki yangani te botyelinga makelele mokili ningani etyelinga makelele il faut bokende kosala ba recherche
il fallait bomituna na bolamuka mais rien otielinga makelele namonaki bino vrai babebe spirituel mais nga nabangaki bino te mpo nzambe na nga ayebisaki nga kobanga te naza na yo loboko koganga bosali o bolingi mpo na nga elobelangi eloko te soki nga na miyebi ke naotambwisama na lotomo ya nzambe alors elobelangi eloko te kolobelangi eloko te mpo nde naza boye nakosalela nzambe so ate kobombarde mokili mobimba esifi nga naza na problème na nzambe te soki abina nga naloba likambo wana ate koningisa mokili nga na koloba esifi naza na problème na nzambe te me ata mokili eyini nga esifi nga naza na problème na nzambe te mokili ekoyina nga me mokili bato kaka oyo nzambe akeli donc ekozala na pouvoir te bokoki kolakela bokoloba bokosala nyonso ekotikala kozwa te mpo nga natonda na nguya nyonso oyo nzambe moko apesi nga natonda na nguya nyonso alors bokosala makelele nyonso bokosala bozotambwisama na bonzoto na mosusu atalaka bato mosusu nazoseka na moto azotambwisama na bonzoto azoganga azoloba ebele me aza na bonzoto ezosala makasi azokomprendre likambo te mais moto atambwisamaka na molimo akosala examen de conscience pourquoi mama oyo azoloba makambo oyo tovandaka na mama arimulu ntango molai awa mutu moko te aloba likambo oyo mutu moko te mpo azali conseiller direct toyebaka te ke makambo ya boye njour ekobimaka bokolamuka te me lelo bomonika boye ke mbala moko mutu moko boye abimika inaperci abandi kobimisa baverité ya boye bolamuka pourquoi bomituna mpona nini mais qu'est-ce qui se passe nini ezoleka en réalité boluka boyeba me botika kozala babebe spirituel bokomofinga me bozoyeba te ke bosala erreur nga biloko wana elobelangi eloko te zwaka nga te me ngai natonda na nguya nyonso naza koyebisa bino ke mama wana aza ya biso te aza hypocrite aza vraiment hypocrite akosaka biso azwi ntango molai bapesi ye bahonneur po ete papa de angenda asengaki alingaki koperdre bango nyonso te yango asengaki tata atikala ne fiske ye yango moni apesaki ye ndoi nkombo ya mama Marie Mwilu bapesaki ye nkombo ya mama Mwilu Kiawanga apesaki ye ndoi na ye po ete papa de angenda asengaki ne fiske ye atikala me papa andimi atikala na ye asala na ye me asaleli ye na bosolo te apesi ye grâce me apesi grâce wana valeur te arespecte grâce wana te atikali kolinga na ye yango te aza na grâce wana me akosala na hypocrisie siko tant de la grâce oyo nyonso bapesaki yo bagrâce oyo nyonso wana bahonneur nyonso wana eke na mai eza su na pouvoir te eza su na esika te mpo na nini abebisi panda ntango molai alors tant oyo toza nango esili fini la récréation oza moto ya mabe pembeni ya nzambe ovanda te okolongwa eza te soki ye moko abotaki yo mpo oza mabe azala nao kaka te aza na bana na ye oyo akita na bango baya kosala na ye donc ntango tozomona mabe tokoya ndeti nga mpo na nzambe na nga natala te soki oza naka dini te nakoya koloba me soki ozosala na bosolo nga na oyeba nga nakoyeba nga eza na bato mosusu ameka nga omona moto ameka nga boye ameki nga pena ayeba nga atie pena eloko wana atie biloko wana tolia abebisi biloko wana me ntango tokobondela nga nakoyeba biloko wana so eza ya mabe to ya malamu nakoyebaka yango epui nakangaka miso nakangi miso nazomona soki natiki miso ya kofungwama nakomonaka te me soki nakangi miso nazobondela nazoyeba biloko wana eza ya mabe alors bato mpe nyonso bakozala pembeni ya nzambe na nga soki oza moto ya mabe
nga na tango toza nango o tata alingi nesu kovanda na bato ya mabe te akomi kolongola moko nakobobo te nakobango te poso natali bavaleur nyonso ozalaki nango wana nyonso tobande kopesa yo omérite na yango te donc obebisi na yo ozovivre na tata me oza no hypocrite alors na obango su te donc nakoya kaka koloba na obango te na okoloba mabe na yo boye ce n'est pas bien ntango tolobi ke tosala makasi na nzembo elobi tosala makasi na kopesa tata baboko seke tosala makasi lamuka tosala makasi ya kopesa tata maboko sala penza makasi kosala ko bavantile te mpo osala erreur sala makasi ya kopesa tata maboko mpo tata aza nzinga na bato ya mabe oyo parfois bino bomonaka moto ya mabe oyo omona motu wana ye te bose trompaka moto ya mabe aza wana me aza calme bokotikala kondima teke ye mpo bondima eza pasi mpo niva calme na kimia wana bokondima te ndeti mama Marie Moudi yangi ndese bokondima makambo oke mutu moko vanda boye alobaka nabimisaka makambo nga nazoloba oke aza hypocrite akosaka biso ta nyonso bovandi na ye me boyebaka te ke ye atanga akoa pasi moki mbango kiangani te boyebaka te asalaka bino baslogan moko neti slogan wana nayokaki yango lobi na bato ya 26 papa kisolokelo ye papa dia lungano ye papa dia ngendo ye eza ya bato ya 26 po nga nalandelaka bago eza ya bato ya 26 sikona pa na biso ezalaka te nayebisi bino bien ke bozala prudent bakoti bino ka bakoti bakenda na bino dana na 26 na ndenge ya bondoki ndenge molimo bino boyebaka te bino bozoyebaka bayela bino baslogan moya bato ya 26 me bino bozoyeba te bazokoteya bino bateyi bino me jamais baloba na bino nkambo ye jamais batikala kolobela bino yango balobaka na bino yango te nkambo ye bovandi na mama wana ntango molai me boza kidiba o alobela bino ke kusimba ve kumeka yandikeleti rien mokolo moko te alobaka na bino biloko wana te ateyaka bino te ke source na biso eza wapi nkamba ateyaka bino te ke soki mutu akufi akokende wapi ateyaka bino te ke wana kuta alobelaka ngo te ye azaka botosa mibeko me otalisa bato nzela asala yango te bovandi ntango molai na mutu moko azovivre na bino na hypocrisie azalaka na projet na ye deja te siko omoni ke projet na ye wana ekosimbaka lisu te po deja ndenge aza da libanda ata bomo nde na oloba boye ata bato mosusu baza baondima te etali bino mais sifi boyoki po ntango olingi asala projet na ye aza nango ekozinda na mai po nzambe deja tono nango ya nyonso abimisi deja na mpwasa nzambe abimisi ye na mpwasa donc projet oyo olingi asala wana ke asala lingomba na ye azwa mpe bandimi na ye akokango mpe lisu te po tozali na première vague ya bato wana bakenda wana totikala na deuxième vague ya bato osusu bakokendaka alors ndeko lamuka oza na nzela nini wana nzela nini oyoko bando olandaka bisika wana eza nango na ntina te eza malonga te bato bakenda baza ata te na lukulu bazalaka nango te bomoni nzambe nde azalaka arekipere biloko na ye nyonso so bomoni ndako wana mokoto bazwa yango bato 26 po papa diangenda deja abimaka avant aloba yango ke nakomi locataire na centre d'accueil batune papa mpona nini po ndako na ye babebisi babuki bantene na ye nyonso asololaka na nza ase komunikaka na tata simoki mbango na tata na ye po bakotisaka makambo mabe na kati aliberaka kuna deja avant yango wana bomonaka ke ndako wana batikala nango babebisaka yango deja mwana azalaki na kini so na olekaka nzela wana foto wana batia wana ya papa diangenda osanti ke foto wana foto ya mawa nga wana na bandela kosala mosala te natala foto angabi me foto yango osanti ke elongi yango ya mawa boye ndenge nini na comprendre te foto mosusu na mona ya basembo ya papa simongi ba osanti ke nga na mona image ya mawa foto batia na mokoto kuna
batia photo batia liboso wana so tali pena photo nga elekelanga na mona ngo image ya mawa boye nini photo pa de ngende mais so ko tele ngo bien oyoki passe na motema mawa azana mawa ti batia photo wana kati na ye atonda na mawa place wana déjà papa de ngenda libéra yango mona bazwa bisika wana yango mona batikala nango mais nyonso oyo etikala na nkamba lukulu 26 bokokende lukulu te po ete ezali esika na biso esika papa de ngenda avandi na nkamba Nouvelle Jérusalem eza esika na biso baza na ni lukulu kilongo baza nango te mai ya nsima baza nango te nini so naloba mise eza te bakulaka te baliaka communion te buta nano niveau ya monde wana ale bato bazwa tango la baloba bina bolingaka bazonga te yo linga bazonga te ngana linga bazonga te bapesa ngo tango la bapesa ngo ba grâce bazonga te bato ebele balobaka nango biso tona posa to libota wana ezonga bino banani mpo bopesa bolobaka eto wana posa libota wana ezonga bino banani bovanda 22 ans so toke 23 ans yango oyo libota wana ezongaka te est-ce que bino wana pouvoir ozongisa libota wana bato wana nanu papa simongi monki ngani bandimaka te ke ye wana tata na bango papa de ngende bandimaka te ke ye wana pe koko na bango papa simongi bango bandimaka te et puis bongo papa mbenza te baondima papa simongi monki ngani na ko baondime te et bongo papa mbenza boyebaka yango batata wana bazaka na liste wana papa simongi monki ngani atangaka pona ba arma banani ezalaki liste moko batia yango batata batika yango me bayebaki bakozala na bango te botiaka bango na calcul un jour bakozongaka bona baya basale bango cérémonie moko te eza wana bakozongaka te po ete papa simongi monki ngani alobi ye soki akei nkolo Yesu akosambisa mokili bomonteke bango baza na esika te bozo comprendre te boza bleme bozo comprendre te sikoyo bato baza nao na kati 26 baza nao mama Marie Mwilu ya ngenda aza ya biso te ye pe susu na 3e vague dozo linga mema pe ba oya yake na bango ba o bakolanda etali bango so bolandi etali bango bapesaka ye pouvoir bapesaka ye grâce mais abebisi azo mérite yango lisusu te nyonso azalaki nango esi elongwe ekwei ba récupérer nzambe de asi a récupérer ba pouvoir nyonso apesa ye po ete bapese ba pouvoir bapesa ye grâce mais na se nango na ba pouvoir wana asala mabe na se azana makambo oyo asalaka ya malamu te ya soni na miso ya nzambe ya soni mais tellement que alaka de gros grade talaka un conseiller direct ata osala mabe bato bakobomba ye bato wana bakobanga ye kaka makasi po aza conseiller direct bakosala mabe te conseiller direct bakozala nini bakozala na ye kaka bakotosa ye kaka bakobanga ye bakorespecte kaka ata azosala likambo wana mwa mutu wana ata azovimba na motema akoloba te po aza conseiller direct na oloba ndenge nini aza conseiller direct na oloba ndenge nini nzoka nde azali kokotisa ntango nano ekoki ya koloba likambo te mais nakoloba trop c'est trop tolingi bahypocrite lisusu te pembeni ya tata tolingi su te bolekisi bozwi ntango molai ya hypocrisie esili alors bahonneur oyo azwaka wana amérite yango kutu te eza so na ntina moko te moto azopesa nzambe oyo obondelaka te valeur moto alingaka na ye nzambe oyo obondelaka te apesaka ye valeur te atiaka ye na esika na ye te azalaka na nzambe me aza na baprojet na ye azalaka na tata me aza na baprojet na ye est-ce que yo olingi kaka olingi opesaka kaka bahonneur te alors soki olingaka nzambe na yo lukaka obundela ye so olingaka nzambe na yo papa simongi bango kia luka obundela ye po nga mpona papa simongi bango kia ngani
En tout cas, nayaka mabe. Mabe ezoleka mingi tango eza tango kobundela nzambe. Soki yo ozobundela nzambe te etali yo. Ngana obundela nzambe nanga. Nakopesa nzambe nanga maboko. Tozokota na mokili ya sika, tokota na bato ya mabe te. Bato ya mabe fo batikala. Batikala te bayaki na mokili pona kaka kobundisaka nzambe. Alors, il faut batikala. Tokokota na bango te. Il faut to dénoncer bango. To senga ki mona meso. Yango tozali ko kendele ki mona meso bomona ki mona meso. C'est la réalité. Po awa lokute le kakate. C'est la réalité, c'est la vérité. Dokute le kakate. Alors bandeko to banga nzambe. Po nzambe soki kanda na imati. Po muta kitsango eza passe. Alors to banga nzambe. To banga nzambe. Mama Marie Moulu Diangenda. O nangina loba boye. Ozali mutoyo ozwaki ba valeur makasi pati na biso. Nzamba pesa ki yo ba valeur ebele, apesi yo nguya, apesi yo pouvoir po andimaki kosala na yo. Me yo ba valeur wana nyonso obakaki yango na mai. Opesi papa valeur na yete, ozongisi liye valeur wana te. Opesi tata maboko tende mama mulu kia wanga zitani Maria lobaki to pesa tata maboko. Opesi maboko te. O vivre na nzambe na hypocrisie. Alors, to komi na tango o dénoncer. O dénoncer. O ko bando ozaka ba honneur na esika oyo lingaka te. Po olingaka esika ozate. Olingaka yango te. Me ko bando ozaka ba honneur na ngo te. Te. Biso epa na biso se mibeko tosa mibeko. Yo moko te ya kamakama mibeko wana me osalela kango te. Wana ba makambu oyo osalaka esepelisaka nzambe te. Tata la kisinga ngo déjà nyonso. Alors, tellement que ozo ba honneur ebele, ozo pesa sika oza valeur te, ozo tosa no mibeko te, ozo na makambu no osalaka sese o nzamba linga kata mokiete. Dénoncer. Dénoncer. Soki te ngana oya lisusu na oloba. Sokotoki na ye lisusu na yoko oloba seki na ko bimisa o na bimisi te. Donc o ngana ngaka na loba yango. Na yebi ke boko komisela, ebo komisela ye. Ayoka. Ayoka. Soka za ndoko azako tambwa na solo na ngana simba ete. Soka tambusa makina bo solo. Ande ko pesa tata maboko o mama Moulu kia wanga zitani Maria yebisa ki biso. Na linga na toucher te atamu kiete mais soki na toucher ye. Poete abiser na bolamu oyo nzamba pesa ki na grâce oyo nzamba pesa ki. Abebisi atosite donc apesite tata maboko te. Alingaka esika azate. Biso pe bolingo wana eza lisusu te. Olingi nzambe te bana na yepe bakomi ko comprendre ba olingo pe lisusu te. Fini la récréation esili. Ndeti nga pena olingi nzambe langa te na olingo te atamu kiete. Jamais nzambe na kozala ba hypocrite ekosimba te. Donc c'est ça. On a ngana ya nango bandeko e yango wana. Tomonani à la prochaine. Bye. Mabota bangoya awa. Koluka ngai nzambe. Ai kibangu na lodi mokili.